Sokoma mo Anita yo Bouddha badute na Bouddha badute ezande ke na sa la qui charisme trop ça faut vivre. Bonjour et bienvenue dans Cynthia Cam Show. Lelo toyambi ndeko na biso superstar, super actrice na biso na kati ya UK. Toyebi na Pasteur sans église, toyebi dans Amour cruel. Mais c'est qui? Ah bah oui, c'est Anita Mavita. À l'âge de 6 ans, elle a découvert son talent. Pasteur sans église. Textuellement na kati église pe pasteur wana alingi komema bato na ndenge ya vie ya Kinshasa te okei obini lokola ne tozobina musique ya wenge ya wera obie musique ya wenge songolo. Bien, tu vois, même si les colos, tu comme un niveau, molimo ça tu contrôler. Maman, molimo mo santu keni taloza chéri na ngai. Hein, oza mama bana na ngai. Molimo mo santu ezali molimo ya désordre ti. Pour nini? Oh, c'est ça makasi. Amen. C'est ça makasi bakoti ça batonne. Alors aibisi nga tozonga na jeunesse. La jeunesse pour ndenge nzambe asalaka Adam na Eva. Ndenge basalaka ndenge nzambe na tozala lokwa banaki. Amen. Bilango za nango eza yango te. D'accord? Data oyo oya tosambusa wetu. Amen. Amen. Merci. Kota na tamkitesi. Et voilà, Cynthia Cam a le plaisir de vous présenter Anita Mavita. Anita, bonne nuit. Bien c'est bonne nuit yaya. Très bien ma chérie, enfin, oye et pas Cynthia Cam. Tota loka na ba théâtre, ngapela lembaki ka otalo na ba théâtre. Amour cruel, halala. Nebisa ki honoria. Il faut to sepelisa ba friend na biso na rata Facebook. Ah bah oui. Ouais ça bien. Yongo moninga lelo na ye pena na kata terrain. Donc je crois, nous tous comme on est là, toi pour ça vraiment te yeba. Anita la personne. Azanani pe amuta. Donc Anita dans la minute oyo les gens isko Anita. Anita ou artiste. Donc véritable Anita ce qu'on a mouru. Anita Mavita ils ont na uta na Congo Kinshasa. Na kin na vanda na commune ya Ngirangere. Ada ngiri kuna. Ya oba na kin babenga na Ngiringoto. Na uta kuna. Nazali ndetolo ba 100% congolaise mais moi ce qu'on a 99 congolaise. Du 1% na ke wapi? 1% des alliés. Le monde tous les Afriques on se tikalia le monde Congo on se tikalia. Parce que 1% na ba on se bana kati. Ba on se bana kati. Le user qui représentait vraiment Afrique Mobimba. Waouh. Intéressant. Tenia to yeba d'abord. Quelle est la différence entre Anita actrice et Anita ce qui est présent à différence entre parce que souvent, parce que Ming n'est pas américain, tout le monde a fait. Aza comme en fait c'est Denzel Washington. Maintenant c'est un film, Aza Congo Missous. Maintenant il n'y a pas vu ça congolais, Bozaka na Congo le même nom. Mais c'est quoi, comment on peut identifier que oh Anita c'est quoi actrice, oh vraie Anita? Non là. Les attaques que biso ba congolais to joue na vrai non na biso non. Some people bazapi na ba Congo na bon. Let's not sound na use la Kenny. D'accord. Mais mimi na préfère ko use vraiment Anita. Pour la livrer Congo na makasi. Pour ça là bien. OK. Ouais. Bon la vie na vraiment normal que Anita pela ko maman na botanga pesa ngai. Et ça vraiment différent. La papa na Anita catastrophe ya scène. Ah bon? Ouais. C'est quoi la différence? Na sens cinéma loba, mama me belé na ça na ta scène, na ça à mon avis na rate normal. Ah bon? Ouais.
nasala yango te neti barole ebele bapesa ngai donc fi moko fo ozala ndumba bana ebele nasala kobotela mibala bato kolata genre na vie na wana omwana kosala yango te. Ah oui, ça je crois aussi bandeko na biso yeba Anita ma vie à la théâtre na Amour cruel na Pasteur sans éclat. Il faut boyeba que non, c'est un jeu. So bien bon dimi que non, azala habo, c'est-à-dire elle a fait un bon jeu. Parce que acteur vraiment il faut présenter mon sous. Et ça y était, mais ça présenter mon sous. Alors peut-être présenter la telle sœur qui fait des choses comme ça. Donc ce qu'on dit mais les locaux c'est pas elle, azala boité. Anita, est-ce qu'Anita a un shy person? Toi Anita, la manzunzu. Aya, naza vraiment mutasoni makasi. Mais bato bandimaka te. Ah bon? Ouais, bato baboya babana oh non, the way you so act ndo zalaka. Tondimite ke ozala ozala soni ngabi nazalaka. Bato baboya ngo. Aboyaka. En plus bato bamona nga nazala ndenge, on dit na film na kanda nazala genre quoi, maintenant bon te. Na mutu mumba na friendly na linga bato makasi. Naza vraiment la ease to approach me. Donc ce mutu amoni peut-être un fan amoni lanzela alinga yamba yo bien apeso bonjour. Mutunga kutu eza kutu bana mikiba mona nga nzela hi sister Anita I'll say hi. So kutu lingi to temi to solenga buda ba tuteya. Nga vraiment naza simple comme bonjour. Mama batelengana batelengana nzambe na ngai natelengana te donde naza bolenga osepela te nini mina bebisi masolo masoni na oyebi ke lobi tozali na place moko oboya ti bavue bajo yebi ka bajo balibera pela bien wana oboya donc moto asimbaki staff wana ye nde moto alela ye mina mama na ngai donc mina abimi ka bwakei na lobelo te tika no makamba boye tika nga boye Anita makambo ozosala tout justement yango na bengi yo ozoseka tika boye Anita ndi ozotriche ozodekone ozosala bozoma na londres lelo me bopato sango non yoko te mama olingi oloba nini Junior, quand tu es comme ça, maman, pardon, Junior, please. Nini? Pour ça, vous êtes pardon, Junior. Pour ça, mais c'est vous qui trichez, maman. Hein? D'ailleurs, on a une explication belle. Listen to me. Net aux abonnés, Madame Lelo, toi et moi, c'est fini. What? Non, c'est fini. J'ai plus besoin de toi dans ma vie. Please, Junior, please. Ne me touche pas. Non, les locaux. Tikamanga. Anita, tu as déconné et c'est fini. Non, Anita, s'il te plaît. Mais, moi, si je suis pas là, laisse-moi. Je m'en vais. Non, la ministre dit. Anita, c'est fini entre toi et moi. Tu m'oublies dans ma vie. C'est fini. Oh, Nini Zambé. Je vais finir le sanitaire. D'abord, donc, passion de devenir actrice, passion de ça, film, parce que tout à l'heure, on a un âge à 6 ans. Donc, explique ça un peu plus. Ils ont moi moulay pour la expliquer. D'accord. Mais, donc, il a mis sur un coussé. Ouais, na banda vraiment solo depuis dans un âge de 6 ans. Selon maman na ngandi ngai bisangai que tant que en Afrique, maman a pour prier dans l'église moko en Afrique na Congo neo. Si quoi ezalaki ba série ya ba bonne année Noël. Donc bando sansa bana mikino surtout on est pour ça là ba théâtre na église on a film à Jésus quoi. So parmi bana na kati. Ba essayer na ko jouer bien
na bande koyoka soni te nazolela te nalingaka na jouer ateza tour na ngati nga alinga na kota na scène donc à partir wana comme ko jouer na église et puis nde na ki ko mouver na à des robes et puis na ko sa na school na tangela ngote quand na school neza la ka ya bafani quoi d'accord and then ilaki na 2006 on a bosanité Paul Mukelenge na classe ba ça qui quoi parce que l'idée que bas bête l'homme à Londres bah ça qui filme vraiment les bossos 5 contre 1 tu vas dans la camarade na ngai chiki qui te mbangu moi c'est Serge tu vas aller côté la film là tota na suka na ngo papa la lobby oyo nyonso tout aza intéressé à kota na biso à travailler na biso ensemble numéro yango oyo abenga ngana isika mwana obike mbosa ngana kokosala abina ngani to yo kraka ngana bise na kokosala ngwa bina kokosala wapi anita na TV na bise ya no sala amone ba vantir na phone na bengi na bengi popol to soleka ndinza to mona na pe bu répétition pe ba tournage pe na sala pe masolanga wow donc impressionnant ba direct l'émission la répétera une fois pas maman on a sala pe mon kili pe le bi c'est qui ça Monsieur, s'il te plaît. S'il te plaît, on a profité. Et maman, pour ça là, maman, pour ça là, on a mis sur la Anita, maman, s'il te plaît, s'il te plaît, une chose ils ont intéressé Bisso parce que souvent quand les gens ça là quand même temps bassi ça là théâtre, film, série, ils sont mal vus. Pas problème mingi ya raoté. Jiona azo ça là souvent azala parce qu'azala boye. Yo vraiment dans ton parcours en tant qu'actrice, pas problème ni déjà kutana on anzela là. Yes, it's thank you pour la question de Tuningai. Yes, nakutana ba pomi belé na musala oyo. Tetsi batel belé ba jijangai na musala ona salaka. D'abord on a barolo on a salaka on dirait nga pe na vie na normal na zabongo na bongo te. Et on a profité pour na loba que Anita ma vie to mona na kata scène. Eza Anita o normal te. D'abord barolo ba pesa nga film waza moins sérieuse. Naza songi na yokela mobile na ngate bateti te na vie na normal na bongo te. Na yokela mobile na nga na vie na normal ndako na tsaki pe na place ne ya ki mobile na pesa pe ba kamana ba conseil belé donc naza bongo te na vie na ngai et dépendant pe na rôle la ba pesi rôle zala mama faut art leti mama zalaka babi zala mona moko do ya teti faut art pe ka leti mona teti zalaka. Si tu fais un rôle et mon tête, non je le vois moi la monte que bosser pilaté. Bolo ba ça n'est bien té. Et on monite surtout na za so ba pesi un rôle wana zala boy. Na choix ya ma baisse. Na ça be fort na ngai na kota pe na katsa likambo wana po bosser pela na film wana. Donc de ça raboza pour juste pour na ko éduquer mas toujours aider public. Pour ça na batu msu pe na bazala. Ndeti ngai ndena acte. Bon za mutu pa za bongo. Toujours aider. Na le baraka please na batnya sto bojijanga Anita musika bojijinga bongote na ndumba te na impolite na tetite mutu na ngesalaka na bala na bota et puis na tama na salaka
vie na nga natambwisa yango bien ainsi bawansu bayebi ngai ke nazalaka te fi moso ndeni te please nasala mosala oyo mpo na sentiment te ke bato bayeba ngai me nasala yango mpo nalingaka yango eza mosala na nga naza na art na nzoto na nga na bandon depuis nazala na 6 ans donc eza eloko nga alinga yango donc nabondeli bino na motu nyonso to oyo alingaka asala mosala oyo na vie na ye place ozali mama papa sala feel free sala oyo olinga osala na vie na yo bapapa soki mwana alinga asala eloko tika ye asala eloko alinga asala eza teke mwana alinga azala na ye lobi azala musicien yo olinga azala footballer no olela alinga azala docteur olinga azala non botika motu asala eloko alingi asala donc elo na nga nalobaka na public ya mwana po normalement aloba mpo na nga moko bojuge nga te botala nde nazala te eza ndenge nzambe akelanga na nga boye nga nazala na nga shosho nde nzambe akelanga nazala na nga courage nasala masolo na nga kaka boye please nabondeli bino donc Anita Mavita moto bolingaka nalingaka bino mingi talaka bino bapublic nde bosala biso tozala kwa bolanda masolo na ngai. Anita, vraiment makambo lobby eza makambo moko solo parce que il faut vraiment tout linga que actrice na biso va comme appel donc professionnalité comme les Hollywood et je suis sûre que c'est ça le souhait et rêve Anita que bino ton bota à télévision dit ah non c'est pas ennuyant ça fait action ça donne adrénaline, monter mes bêta, donc tout ça vraiment aux lignes que vraiment pas côté dans le film comme mieux pour aux côté dans le caractère. Donc ne jugez pas, mais regardez un film net, tu la paix un film américain. Ça dépend pas soit congolaise, soit américaine. Ça dépend de l'histoire et puis n'dengue mutuana bien Anita a joué. Alors? Oh gosh! What's up, baby? What? Guys, on a la police. Gosh, casse à la prison. Calme, hein? Tout le monde a pris. Quand ça s'est criminalité. Anita. Mobali na ngai, taseko na ngai, ye mutu. Alakisa ngai ke star a vivre à boye, star faux charisme, star bit na lingala tolobaka la star apanzana pamba te, il faut la boye, il faut banengo swana batu donc akembisa nga l'esprit quoi, yon le lobo moninga de naza boye. Donc mobali na nga de mutaidanga tibona naza batu soko molbo Anita yo buda batu te. Na buda badute ezande ke na sa la ki charisme trop que star faut vivre en bongo pour nazala fierté nazala fier pour naza mwasi nyoso tout nazala fier na nzoto na ye donc mwasi azanga fier azate yo moninga nazala bongo na buda bino te nazala fier na bino te mais nasala ka ki charisme ndezala kaka nalingi bino mingi vraiment na bato nyonso basepota ngai alino le coopéra donc bino nyonso tout quoi tonton innocent na shop na Forest Gate bacamarade na nyonso tout bosepota ngai boencourage ngai na pesi bino merci belé bo continuer toujours kosi promet là na ba conseil na bino esala nga bien donc nalingi bino trop quoi. En fait, on sait que nos collègues de loin, de près, à Congo, même ici à Poto, avec qui peut-être tu n'as pas encore joué. Qui vraiment au Rolinga, vraiment un jeu que non, au théâtre, au film, un peu une telle personne, telle personne. Cynthia, la peine de Nazabo, ce qui peut être que opportunité moi pesami, au producteur moi qui Anita, elle est vraiment au jouer. Na pièce o na kinga na jouer na moto nyonso tout o atanga mi actrice acteur na jouer na e donc on a pona moto te nga moto nyonso travaille bien na sepela na jouer na yo ponga na yiba maile ndampa na yo. Ok, donc je suis sûre que ma producteur Mingi, Belgique, France, bon ben on va carrément était pour faire un film avec toi. Donc naza vraiment ready. Donc elle n'y surtout
place ozali wana besoin na Anita na jouer na yo bien na kata lisolo na nazali. Wow. Anita, maintenant c'est quoi dans acteur et actrice? Biso nio surtout ça la préféré mon quoi ta. Oh ayo vraiment Anita, please yebisa biso. Kota ma combo, to lingi o tente non, combo na vraiment. Quand le lobby est bon, mais ce que pour l'angai, ils ont moi passe pour la tanga combo mon tomo boy. Moi tu sois le bisinta Gabriel Osilika. Donc ngai na lingara ba actrice niyo surtout ba acteur niyo surtout. Na fanatique na bango niyo surtout numéro 0. Toriye bisa bango ba benga yo pe. Ba bino niyo surtout. Si tu devrais gagner 10 millions de livres et $, au Salani. Et ce bien a gagné 10 000 livres. 10 millions 10 millions. Oh, 10 millions. Parce que 10 000 à Pamba, 10 millions. Et na rose li boma mais na rose li boma te. Nani. Na somba na ndaku na nga na UK. Et puis ici na sombi kuna na Congo, na fongoli mo business na nga mo boy, puis kota ngambongo. Na osala buzo bateke o forme on était. Na somba ndaku na Europe, na sombi ndaku na Afrique. Et puis na sali business na o ko bota susu ko leka o wana. Je me demande, seulement pour les balinga na biso ba Congolais ici à Londres, c'est un mot vraiment qui est intéressé à t'approcher, donc ok, moi je suis comme actrice, je vais faire des films. Est-ce qu'il y a quoi approcher pour donc au sourailler? Ouais, pourquoi pas? Dans des tous à boire, tout travail bon, tous à besoin, merci pour l'occasion. Tous à vraiment besoin, binonio surtout. Vrai chéri, vrai Joe et si kozali o asola bien. Mais on to linga bateau mutu esala. Bateau bena bana bagage bena bien. To linga moto aye abakisi mo un plus na kata masola biso. O ya oya tipo alongola. Po bato musu baza soka ye place wana ye fa baby sakaka. Biso ce que to linga bata po mutu. Donc bino nya surtout partout et si kozali. À tous en Afrique. En Europe mon bino, vous avez besoin. Au jouer na biso bien na jouer te aider surtout Anita na rôle bateke na sala yo mais na aider pe na donc au koma le rôle ngai dans tozana pour na bino quoi. Anita, c'est vrai aux actrices mais aux temps planté actrice na pembeni aussi bien ton autre boulot c'est quoi? Ouais, à part mon sala ya ko arts na atangaka na sala dancing. D'accord, infirmière alors. Ouais. Oyo la koti na deuxième année na ngai donc à mingité. On benga bino boya to sepela ensemble Anita à 6 classes. Et puis sous la salle à part-time. Yeah. Anita, donc les lots vraiment au prouver biso que non ou bien au expliquer votre bien que tant que yo boire ma banga na on ba acte na yo dans la film na yo exactement parce que bato na balati sakayo exactement parce que oh non ba pesa mo mbongo mo ba simba nan non mais Anita en fait elle travaille à temps à rapper donc un morceau tout le monde banga belé ça veut pas dire que tout le monde kaka vu na bango zaka ma banga na non tu vois et c'est ça que j'ai vraiment aimé parce que je crois bah tu fallait bailler bango. Non mais tu as changé donc expliquer tout bien comme ça ma canisina bango vraiment et bon guité maison du monde. Merci vraiment, on a passé un très bon moment avec toi. Sorry pour na kratsenga bakselongo ko. Omoni mabanga misuto bwa kaka ezaba ke otumoko boye biye osepela na ye ye pas sepela na yo olimo sepelise obwaki kalibanga ezala te po bwaka mutu fo pia mbongo te eza pena msomo na pena ka ninga na mutu na pena kati obwaki ezala te mbongo po pia na mbongo po pesa ngene namba kama yo pesa ngene namba msomo na buna ngati po ba buna msomo ba buna ngati
Voilà quoi. Elle a déjà tout dit. A expliqué Bissou, Anita Arutawapi, a expliqué Bissou la différence entre acteur Anita et puis la vraie Anita. Parce que vraie Anita, c'est un shy. Dans ce moment, il y a un zéla, beau PC, un beauté, c'est un shy. En tant que fan, fanatique, Nicolona Bana, approchez. Oh, tu l'as dit même, Anita, bon, c'est pas la nayo. C'est pas non, ça, bah, je n'ai. Parce que moi, j'ai bien aimé. J'ai aimé Pasteur sans église. Nathalie, moi j'ai dit oh là là, mais c'est vraiment bien. Donc approchez. Merci Anita, on a vraiment passé un bon moment avec toi. Je suis sûre aussi qu'on va inspirer les jeunes sous ce place, baza au basa la théâtre que non, bah rationalité. Même si elles ont peut-être Hollywood, c'était, mais ça Congo Hollywood. Yes. La baptisée Congo Hollywood. Le Boss Brothers ici va payer ça au Kalamenga, c'est l'homme officiel. Et ça Congo Hollywood. Donc Bissop est au moment là. Donc France, Belgique, partout, pour ça théâtre. Faisez-le. Appelez Anita, appelez Sabine, on va advice. Donc on a encouragé mon tenir surtout aux besoin que la fille a comme actrice à te kubana muti kama matoi nayo sala musala nayo oya kosala moti pour la sabila ma bi pour la sama ye ba ote sala pena polinga eloko wana donc sala ngona nemora bien pour osepelisa bato pe o passer message eza raté pour ce qui ça va douter faut passer des donc bato pena mutu pena zena problème moko atali pena film la bina se retrouver bi eh dikambo eza pena onga pena na vivre azui réponse na donc elonga na lo bara ya ngana quoi migration ya koma yuke collaboration tozaka luka solution kaka pour l'intégration o eza Anita Mavita show bobosana ko sabone te o eza Anita Mavita show bobosana ko sabone te botalaka Anita Mavita show.